Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kolanda chaîne na bango ne to yebisa bino chaîne la libération chaîne o ebomba ka vérité te biso to kitaka sur le terrain pour na kozula bino ba vérité na mai manso ezoleka na mboka na biso Congo pasi pe mawa congolais akomi nyamande na lobaka congolais akomi obia muto oyo muto nyonso ebwe fo asakana na ye na koloba lelo o tokomi komona kina biso pasi pe mawa na ba peuple congolais et le bino kulutu boketu ya yambo oh peuple lolenge nini oh peuple ndenge nini peuple oyo pasakana kana ye peuple o banyokoli après baye bayo ko sakana na tala lelo na kin bande ko na ngai tapage si tapage na ko sabinote faites ça bonne année kutu ekosa musique kidi nini wana pour bango balingi bakende ko soki kaka soki soi-disant honorable soi-disant ba député pour na consarole faut kangisa 100 personnes 200 personnes akena bango alasi bango apolo ake consarole peuple congolais tala ninge bazo nyokola biso tala ninge bazo faire souffrir peuple oyo mboka ya lolenge nini oyo mboka nini ozo bossa na ke ozo bebisa énergie na moni ndaba mama mikolo oyo atikita mususu bana na enzala bana na ata mwa fufu baliete ata mwa pondu baliete kasi abimi ayeti avant nazela kaka makambo ya député depuis tongo ah ba peuple congolais bobosani lisola 21 millions 21 000 dollars plutôt bobosani yango tozo nga ton fo misaka bango pona nini le seki bino na bi tango ekokoma tango moko ba kozanga na posa na biso tango wana kosila posa na bango esili biso moni na minute ba komi na posa na biso yango ba moni ba komi avandi na posa 100 personnes na posa 20 personnes na posa boye qui ne komi tapage est-ce que na poto ba biloko ezalaka pour que no kozwa carte na moko il faut biso to accompagner yo ngai tano kenda kozwa carte na accompagner kinga ponga na accompagner yo peuple congolais bolema peuple congolais bosanaka yango ba wasaka na biso yango ba pays nyonso to sana bango tout ba wasaka na biso na Rwanda pays muke akomo wasaka na biso po biso mo peuple congolais to zali bato zanga mayele tanto mona makambo boye ngana to kufa nzala ba député ba zo ba palissade ngana to kufa nzala ba député ba voter ba loi pour l'intérêt na bango na yebisa kibino na bi yebisa nga député ba voter na district na o lobela makambo district ne nani na mwamba to bimisa combien de députés na lukunga to bimisa combien de députés o ba loba makambo pour l'intérêt na biso ba peuple président alimentaire faut la bimisa que sur la 21 milliards et bon tel est problème bango na so kosi le par rapport mon l'air nzima kango bon moi qui na vidéo pour mon l'air nzima que tozo qui 21 millions kasi yo peuple congolais le loka ba batongo ba sakana kino ba komi sous ko benga yo pour que ne ko accompagner bango na maman akola mbela mona pondu alia na papa ko yiko ki osala mo cop ba onyo ko le likolo mo ba kabelo 3000 francs 5000 francs ah peuple congolais peuple congolais komi na mo wumbu na mtu akoyo ko sakana na yo te akomi ko sakana na yo est-ce que na Europe ceux qui ba okeno sama makambo na bango ba ya ba rollement na bango est-ce que il faut accompagner batu bwe na tunu bino bato ba oluka ba koma soi-disant ba honorable ba député na mboka nini Susa ndeko na biso ba kufa na est na biso bino na bipo mona ba politicien ba ramitema mabe pour l'intérêt na bango tane ba komo luka batu liste komo tambola na posa lo biela nga 100 personnes na posa lo biela nga 200 personnes mon pour l'intérêt peuple nini ba lobby déjà nani si a lobby comme pour l'intérêt peuple azate mais pour l'intérêt na bango tande ba komi ko luka batu soka za rata bobi ke to bimisa ta batu pour la ndeko na biso est ba okufa na ça la liste 20 il y a 200 000 personnes pour la Bible ça pas on ne pas faire rien mais pour l'intérêt d'ailleurs pour que soit carte au Bible ça bat peuple congolais taille coquille peuple congolais
soki kaka ozotambola na bolema ya boye bakosakana na biso. Peuple congolais soki ozobosa na makambo bakosakana na biso kande bakosakana na biso boye. Yo kanse belo mona bango baotambola wana baobenga bino tango ovote abime ake parlement. Est-ce que oloba likambo mpona intérêt na yo? Est-ce que ozongela bino esusu nazongela bazo bavote kinga? Papa Molière baela biso émission babola botunyo so papa Molière yo sauver biso papa Molière tango abima eloko nini aloba mpona bato na parlement. Ndeko leze tango abima eloko nini aloba mpona ba peuple congolais na parlement. Ndeko mosi so to ali loba moko telanga video ya ndeko congolais ba comme lokwa banyamba beta bango ba film. Ouais. Bloqué vizuri. Pika miti. Usipige fimbo wewe. Ndio mjule. Ana wangu ya dawa kama major. Mama major. Mama. Simama. Kata miti. Pika miti. Bolandi bino moko peuple kongana komalo tala ndeko mwasi wana mwana mukie baobete banzete ya makasi epi balongoli ebilema batiki eni bakonzi ya Congo bato bwana posa bo diriger Congo jour mikolo ya plutôt. Est-ce que beaucoup tika na distraction na makambo ba élection te beaucoup tika distraction te to ali su kima te ba fafa pede le quoi sur le koni beaucoup ko ça peuple congolais te botele mabobunda bobima bobunda pona Congo te mais bobima ça peuple pona ben terrain na bango na lobaki 2023 eza année ya ba ventilité bo sala obo sala boluka mais biso na bino tokotala lobaki na Congo na 2023 tokotia mokonzi na maponamité tokotia mokonzi na élection te tokotia mokonzi biso peuple tokoninga tomeme na ba peuple tango na ba peuple na bi peuple aza conscient peuple ayebi ke nena aboye na souci ya mboka na nga nena aboye na otambola repona eyete ke peuple oyo aza na bolema peuple ayebi ko réfléchir te peuple ayebi ko raisonner te likola 3000 francs na moni ba mama mikolo baokima bambango likola ba 3000 francs mama so tie mo nguba na coin otie mo lipo na coin okozwa 3000 francs na te likola 3000 francs bamanipuler oboye likola 3000 francs na mona ba mama batelemisi bino na ba rond-point super likola 3000 francs bokiti bomati kaka mpona député mpo botika député azwa carte epuis na suka ntango ekoma bapesa bino mbongo bobandi isu bitumba tala ndenge congolais baosakana na ye tala ndenge congolais baonyokola ye président eli Adolphe Muzitu son excellence bofeye conscience ya bapeuple congolais mikolo na bemission na ngai nyonso na kosala nakobanda kosedresse mingi mpa na bino mibale mpo na lobaka ngo susi na ngai ezalaka te ke ntango baotanga bato babomi Kongo batya kombo na bino mibale non susi na ngai ezalaka ntango baotanga bato babomi Kongo batanga ba Moïse bakabila ba Félix banani babino mibale te mpo bino mibale boza ba vrai congolais ya makila
bolingi ba peuple congolais mais kasi bato baza pembe na bino baninga ba chuba bino venir mabe pour que bokabwana soki bolinga ba peuple congolais bovanda bosolola na français balobaka l'élève sale l'enfant famille bobongisa bandeko boyebi lope to sepe na beti libaku bobongisa na langage on a lobby toza ba congolais to sanga na président Ali Martin Fayulu Madidi na temps oyo komi oyo ezate en distraction société na temps oyo komi oyo ezate un peuple congolais a éveillé conscience bolonga ba divergence mike o nga kuta alobaki boye o nga kuta salaki boye non bosima na loboko bobimisa peuple congolais bolonga na peuple congolais na bolema bolonga na peuple congolais na botutu ekangi biso miso tala ndenge bakomobeta bakongolais bafimu lokwa banyama bobimisa biso na balabala toyebi ke élection eza te vrai congolais ayebi ke élection eza te oyo nyonso esalama eza nango distraction inutile élection na Congo eza te kasi ntango oyebi ke élection na Congo eza te bovanda kimia te botelemisa bapeuple congolais bolukana bovanda bosolola mpo na intérêt na biso bapeuple mpo na intérêt na noto mais mpo na intérêt ya peuple peuple apesaki bino maboko peuple ayemaka bino na motema kie lelo ngai nayemaka bino mibale na motema na nga nalingaka bino mibale bovanda bosolola bozongana bozala lisanga bosima na loboko po bino mibale so boalisanga nayebi ke kongi kozwa lisekwa bino mibale so boalisanga nayebi ke kanga mosakala na bapeuple congolais te bobongisa mpona makambo toomona na Congo non trop c'est trop na Congo lobi tolobi kuna tolala tolamuka tomoni babotoli biso Congo tokomi baesclave na mboka na biso moko oyo tokomi tolali tolamuki tomoni babokeli batu bombe l'église tolali tolamuki tomoni bakoteli bana école oyo aujourd'hui lo tolamuki babeta mwana ya moke bongo fimbo na papa mokolo bongo mpona nini tosali nini na mboka na biso l'émission nasalaki nalobi biso tototinaka nzambe apesa biso bomengo te nzambe moko amonaka abi te natondisa bato ya mboka na mpe natondisa mboka wana bomengo biso bato tosengaki nzambe te kasi lisumu nini oyo biso ya peuple congolais tomemi alors yo peuple congolais partout ozali na Europe na Amérique na Afrique partout bozali na monde bopesa likanisi mpo na Congo tant eza te na distraction te na sepe de mission na ute kosala lobi na moni bacommentaire ya malamu boye nde epesaka courage soki poza na information na lobi te opesi ngai boye nde epesaka courage tant eza te ya kofinga te balobi kofinga eza munduki ya bafaible ntango ofinga ndeko na yo olembise na komba bandeko na ngai SID bandeko na ngai nouvelle élan bosima na loboko tosangana CG Blanchard Mongomba mbote place ozali à trop CG Diovos Kitoko le professeur mbote partout place ozali boluka ba militaire boluka ba cadre bosangisa bango bozongisa lamuka ya Adolphe Muzitu na président Eli pour que babimisa bakongolais na balabala nalobaka vrai lamuka eza ya Martin Fayulu Madidi vrai lamuka eza ya Adolphe Muzitu bango mibale bato basala vrai lamuka oyo tosalaka liboso ezalaka lamuka ya bato ya lokuta ya miyibi vrai lamuka eza nde ya Martin Fayulu Madidi na Adolphe Muzitu papa nanga mwalimu conseiller président Ali Martin Fayulu Madidi bopesa ba président conseil ba solola président Paulin président ya nouvel élan mbote siko zali bopesa ba konzilikanisi pour que basangana balongana séparation balongana distraction makambo ezanga tina na bi tous les missions na banosa mikoyo na komanda ko so adresser kaka na ba papa wana mibale pour na lingaka bango mingi
La lingi tout batanga bato abomi Congo batanga kombo na bango. Non. Alors yo mto occasion ko la émission lelo. Partagez. Partagez l'émission à tous les Congolais. On a souci que 2023, tu as libéré le Congo. 2023, tu le masses à la présence à Congo. Partagez l'émission à tous les Congolais. On a une émission à l'élo. Ceux qui ne connaissent pas Congolais, pas Bungaki, Amibetana qui Libaku, Limbisae, Tolingana Biso na Biso. Pour avec l'amour, nous avons libéré le Congo. Surtout ça, nous avons Congo et libéré Manete. Et qu'on ait des musiques pour que tu libères le Congo. Kagame a mouké. Tu repèses Kagame. Bon s'abonner l'océan du Congo. Nazaki qui n'a pas terre belete pas si de salinga tant na moni obimi boya fanfa osongi bena fanfa olela bimisa to pona makambo etali bunaga na depuis kenda kino lelo babimisa rabatute olela bimisa to pona bitumbe etali na est babimisa rabatute mais pour que ba que so ba carte d'électeur faut ba fanfa quitter maté baluke bana ba mama ba sundoli bana olala batamo mpondu ola ateka tamapa asundoli pora ya makambo ba député et on a le ba qui faut na olobela kambo. Ba kenda la parler ba kenda pour l'intérêt na bisoté ba kenda na ba pour la base na bango na ba na bango bo s'abonner au Sénégal Congo pour partager l'émission et ça qui bongo ya bino Kabuya Mosakoli dans le but 2023 dans l'accès qui bino vidéo bo moni déjà humiliation et bandit ba wololi bango wo kende miyibi to ko wolola ka bango et puis tout to ko kanga bango na nzoto ko bossa l'opération te. Mais ma qui ne pas maman, tu vas faire ça Félix Tshisekedi conseil. Comment c'est l'opération en été? Bissonnion surtout congolais. Tu remets ma qui tu la deuxième rue pour que tu aies sa maman Marthe. Après ça Félix Antoine Tshisekedi conseil. Ou bien Zimaguerre na Rwanda ou Atika pouvoir. Comment ça en été dans le lobby? Tout congolais pendant c'est l'opération mais ma quitte. 10e rue pas maman Marthe Solana et ça Félix Atika Kibokonzi. Wanzi Maguerre na Rwanda. Na construit que c'est un message dans la on a outil koloba. Adolphe Moussitou na Martin Fayulu m'a dit. Ba vrai ba kolo la muka. Bo sima na loboko na loboko. Bo tika ko mema peuple na distraction. Bo ça la bomoko. Et merci na cordon Bruno Mimenga. Ça va conseil na yo. Ebisusu bi baleki botenga mate bolanda lokoso ambongo te. To bunda bitumba pona mboka tokolia. Yango biso pe to olanda komba na bino. Et merci na maman Océan. Coach Benge. Et na bosanité. Na uti ko souhaiter sous na yebisa rabino na uti sous ko souhaiter mes condoléances na neve na nga mwana kasi na nga Flora Matonomi de auto uti ko tika koko na yena mokolo alelo. La cimetière en Nécropole. Bon, mon image déjà, je suis kota qui m'a suis peu et kokota. Malgré tout ce qui tient à côté des cimetières, mais bon, mon image, mon limo ya maman Flora et puis manakimia. Et mamour lompinga. Merci penayo. Na ba conseil na yo. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola tout le monde. Waza likanisa bien pour na Congo. Mais yo so koza mo en Congo. Okozwa Fimbu. Opération même qui te 10e ripa maman Martha peut ça Félix conseil. Ngana bino to kutani mikolo ezali koya. Bye.